lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho ba appel on azwaki o ekangisa kingai eza ya ba collègue na nga ba comédien nga na uti na maboko ya pasteur de la foi l'accent ki cité ba collègue na nga ba comédien ba benga ba ebisinga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo na zui dérangement tellement lekaki makasi na koma boye na kuti ba comédien wana te na kuti nde batu baseni bakangi ngai na sengi bolingo pa ba artiste comédien yebango na théâtre yaya za yaya mama za mama papa za papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai naza na ba respect ebele ya kopesa yebisika bizwami ye lelo na yeko comprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango neti na ngamba ba journaliste siko bato bakomi tuna ndenge nini nazotanga bakombo bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment likundi protège bubuli yondela merci nzamba sa nini pambola yo ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na bandeko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala ona za lelo na supporter ba punition ebele ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo ba yebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapango kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais ba yebi esika nga na lalaka te ba yebi esika na vandaka te bilamba na ngai eza sacré soki bango batu basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermie obota ezalité rhumatisme nerf sciatique gouttes règles douloureuses glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bolaba eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence eza kaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai ngai moko tina salaka mosala oyo ya comédie tant que pasteur liti ya kanda nayebaki te ke nasekisa mabota ebele bafamille ebele na niveau ya diaspora libanda mboka nayebaki grandeur nango te me naye komona grandeur nango ntango naye kokwela problème namoni mpenza ke bandeko na ngai botalaka ngai mpe bosepelaka na ngai yoka nanu merci eza mabele na ngai eza mabele ya cango ne grandi na kati ya cango tosali basport na cango tosali oyo nyonso esekeli tosala na cango cango mpe ezalaki na matanga ezalaki mpe na pasi
koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste oyo asepelisaka bango ntango eza monene baartiste base ebele bible ezoloba chaque chose en son temps tant oyo eza te ndeko na bino artiste lindi ya kanda donc moni baza kose manifeste bongo balingaki mpe bamarche batambola de toutes les façons bandaki toujours koyeba ndenge nini ya kogere publiki na population na ngai merci beaucoup nazopesa merci na initiative plus OLK basoutenaki ngai na bapriere na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé mpona kosoutenir ngai nzambe apambola papa Jekoko Mulumba Samba Pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café apambola bandeko nyonso obozali banda mboka oboza na badiaspora eloko ekamwisaki ngai na bokecho alobeli likambo oyo eloko ekamwisi nga tshura mboma lembatable alobelaki likambo oyo o esalaki mpe bango pasi nzambe apambola parce que lelo toza na titili ya kobongisa lelo toye kopanza te lelo toye kobongisa parce que bato batondisami na makanisi ya mabe aboma nanu mutu te ayinana mpe na mutu te na vivraka na systeme moko bato ya mokili bazoloba ete makila na ngai na ye eyokanaka te lelo naza koinforme bino ke ngai makila na ngai eyokanaka na mutu nyonso c'est-à-dire oye na retard kiti na ye ezalaki kaka wa aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyakani na kati ya mosala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga mosala théâtre ayebisanga boye héritier ya famille mwana ngai musala ozosala fo yebaka eza na bato babanda yango eza mpe na bato batika yango yo mpe lobo kotika yango yebango na théâtre yaya aza yaya mama aza mama papa aza papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki natali na niveau art abima liboso na ngai naza na barespect ebele ya kopesa ye bisika bizwami ye nzambe apambola baartiste e comédien nyonso nasengi bolingo epa baartiste e comédien lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho baapeli oyo nazwaki oyo ekangisaki ngai eza ya bakolege na nga bacomédien bakolege na nga bacomédien babengi nga bayebisi nga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement telema elekaki makasi nakoma boye nakuti bacomédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouve na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango po bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango ngana uti na maboko ya pasteur de la foi lakisanga kisi te même ye moko tango bato balobaka za na kisi ngai na telemaka avec Fox koyebisa bango na yebi papa on a bien tango tozokema ne na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salité tina te bato ebele bapusana pembeni na biso po bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na musala oyo lelo nazwaki risque ya makasi risque oyo nazwi eza ya wapi eza risque ya musala musala nyonso eza na bariske nango nakoko ya te na televizio na condamné ye batindikaki ngai ye basalaki boye babomaki ngai te eza risque ya musala oyo nazwi na kati ya musala na nga oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci yako bakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère
yaka tosala émission artiste et comédien soko bengi nga na téléphone omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge nazabwe nazomona ba comédien nyonso ndeti ba nyoka nakomi kobanga nazomona ka so collègue na nga comédien bengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama Belleville mwana mwasi na comprendre qui est bien te mais na comprendre esiko bien nzamba pambola yo Belleville mama na biso bisika bizwa miyo nzamba pambola on a kozanga te ko remercier yo nzamba pambola ba journaliste ne conseil na nga na kosengeza nini bandeko comédien toza na bolingo toza na bomoko ndeko na bino soka zui problème eza problème na bino tomona kango na ba télévision comédien azolela banana kufelaki baninga nanga bakoyi bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini po yo sana ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye na salaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na ko uta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na ba appel na bango ebele ba komaki ba message ya ba encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na meme ndenge ko s'exprimer lelo na ko comprendre ke bandeko na nga ya solo nazomona bango ndeti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème et comme problème na ngai na kozonga simate pona ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre azane lo côté grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai ba yokaki pe basali quelque chose nazali banda nzamba pambola biso toza na bomoko toza na bolingo tela ba problème nazo kutana na internet soki na kena mutu oto sali eloko soki na finga ki batu ndenge na saka na comédie na ngai ko finga c'est trop dire mais ko loba to ba analyse soki leki na chaîne na ye pona ya zo trouver ngo normal azana problème ité mozo koma na condamnation soki lekela ki na chaîne na muninga na lingi na sala ya batu nyonso na moment obo ye bango qualité ya kana na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na nenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga internet ko banda lelo makamwa mbongo abu Soko yoki, rananga bien. Soko yoki. Soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nange mission asenga ki mbongo. Loba wane ezalite ya kanda te. Nga moko yeyo. Komela ngai telefone ezongi deja na maboko. Merci na bandeko. Nga nazaki na boloko. Makambo ya bandeko leka libana na bandeko yeba te. Bandeko bafuka maki pona ngai bandeko basenga ki babolimbisi bandeko balobaki esengela ki baloba bamisusu bafuka maki na ba télévision bamisusu bafuka maki na ba prière awa toye ko bongisa toye ko panza te siko batu bakomi tuna ndenge nini azotanga bakombo batu nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika pe na remercier ye tika na remercier ye papa na biso ya comment likondi protège bubuli yondela merci nzamba sa nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer le qui malamu to qui na jeu à question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna
pasteur Lité Akanda a mieux placé à Yanola na mituna yango. Parce que voilà, participation il y a Kouloutou Nabiso, le président il y a artiste en danger Tchaka Congo. Il veut dire un mot parce que Azo Kenda qui peut être artiste Msusu. Pasteur Lité Akanda a danger, Azasu na danger te. Yango Azo Kenda continue Moussana, il va dire quelque chose. À vous papa. Bon, en tout cas, Ndenge Lité Akanda à lobby. Ndenge Lité Akanda à lobby. Même Ngai, ce que l'on a yébani, son ma propre boye, c'est Internet. Bon, mais pas en tout cas. Lité Akanda à lobby, vraiment, c'est très triste. Azaki trahi. Na baninga ba trahi. Tout le monde tanga yaki na boulot to boko ba ngona nommé. Ko bina maboko na mnokone moko, ça va. Vraiment na kosenga ka bo edaka biso ba artiste surtout bande biso YouTube bande biso rendre biso mauvais service. Bonira polémique. Dossier ya Lité Akanda ça continue avec Kizinjora. Kizinjora fa ka ngaya avant-hier kana du Cambodge ya Lité Akanda. Alors lobby ba benga na parquet surtout ça intervention tete am le lobby kangi déjà voilà du Cambodge ya Kizinjora. Alors en bref Boli Misanga Fana Nenge a lobby que on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni, comment on s'est bâti. Je crois Namatanga Mama Chako. Namatanga Mama Chako, yoki ba comédie ba blog ba loba ki boyoka ngo. Que yaza comédie. C'est vraiment c'est très triste. Artiste en danger et zalaka pour tous les artistes. Net lobby ou mona ki lobby qui na RTNC, Karou va dire économique gratuit. Tous les bunda pour les artistes. Pour la tous on comme pas Lité en tout cas beau soutenir rien. Ils ont moment na ye. Monique na tongo na tous voyant des mots photo évacuer. Na tika na AJ. Yango mona imbango na na AJ la zone na ndako en tout cas. Vraiment merci na ba nesu basala internet en tout cas ngasu ko benga émission tout na boya raté parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pacha Kongo Azo Kende. Tozo banda question j'ai la question réponse n'est peut-être au banda nani. Le président Junior est là. Président Junior. Allez-y. Question langue Zaboui. Je crois que nous avons Lité Akanda au bandatango azalai na parquet toza parmi bateau to bundi de quoi ça nini abima mais ngamoro personnellement na sala qui analyse ya solanae yango na bina tuna au fil de tous Lité Akanda et l'Obama qui de tous les mots permettre biso to tunango l'Obama de tous les mots qui obetami 12 et par artiste fallait pour pas et biso attend que ba professionnel de médias to lingi to yeba. Est-ce que Lité Akanda a continué kaka kokoba kozala wario ou bien Lité Akanda les lois koye bisabiso que désormais na longwe wario soit na komi golois soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofi ou bien hérité wata yango question na ngwana. Merci beaucoup. Deuxième question. Mère réserve solution ici M Télévision. Question langeza boy. Nani balé en tout cas de Rolimbisa. Tant on vient ici la caméra, il faut zapper moi clair na maramususu. Yo za comédien. Biso pe ba journaliste, ba internaute to yebi mais toko tanga kombo amututé. Il y a certaines comédies ba kufara to yebi eti akufi na poma mutentel. Mais bo bimisaye et ati. O akufa ki azwaki poma mentel, o ba bwakela ke mbasu ezaki pas comédien tel. Voilà. Mais yo za lelo trahi par comédien. Peut-être ça peut comédien wana ndazo saka makambo mabe wana lelo yo tombé victime. Pourquoi pas ko annoncer kombo na ye toye bénéfice que comme on a eu. Bandeko ba ozabe peut-être beaucoup na méfiance vis-à-vis ya. Première question na. La question na s'il vous plaît. Peut-être au pesa bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance. Entre guillemets to yoka ki ba kombo biso to lobate mais to yebi quand même bato ba benga ki yo. Si yo comme place comme arriba kanga yo après quelques temps président na bango ya ki be ko rendre visite na parquet. Tozala ki jour wana. Mais to autant a kombo te ozala bien sur yo lobby. Première question. Deuxième question,
lelo yo Fally Ipupa na Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda abimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Il était à Kanda abimi na ba faux perso, ça dit honorable, bah ta presse il était à Kanda abimi. Mais sorry il était à Kanda Kangamaki. Et là parce qu'il y a un concert il y a Fally. Et là parce qu'il était à Kanda parle de Fally du côté positif. Mais les lots il était à Kanda na prison, Fally na Tanzanie. Rien à dire, de éviter tout le banini, ou garder toujours la bonne relation. Au Lobelara, un président junior à Lobi, au Lobelara à Fally, ou bien au Kwandi Mamou Lobi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Deuxième, troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. Journaliste ma vie internationale. T'es à Kanda question dans les aliboués. Tu es pas et pas capable télévision. Mais tu es pas qui te capable à ça qui sur place t'es. Tu es comme on le qui n'est l'enga Congo TV. Et l'enga Congo TV une émission ça qui va proposer ça qui que l'ité à Kanda a transféré na prison Makala. Mais ton monde le sous car ne l'enga Congo zone le but que on est un message nous à sous car pour retenir yango toujours au kufa. Mais les gens disent que grâce à l'enga Congo télévision de l'ité à Kanda a été arrêté. Balobi est-ce que monteur il y a l'enga Congo télévision il fallait zapper place yo lobaki que beaucoup liondela ngala finga marambo salité et ça qui complice ya l'enga Congo télévision ou bien yo moko yebaki marambo bande ko minisa. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. C'est bon. Première question, tu n'es pas papa junior. Non, c'est un peu un journaliste, tu comprends ça, la question pour te gagner temps. Question est-ce que Fally Abetio 12, aux accords on a Fally, tu commune à Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo egozangate ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o na kozongela sikobe émission na ngamoko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini o na koloba pona likambu yango ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango elekelaka ngana mona ki yango kaka eza accident musala pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango ndena mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet. Ndeko yam ça tuna deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a Fally Ipupa je pense qu'il a répondu. Voilà, oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutuna mutulelo azana noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela, yo moko bando comprendre ka makamni ezolekela awa. Na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision pour créer nga ba problème. Komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye. Po yo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka, mais na ko senga okomelanga na WhatsApp. So komelinga na ko tindelo pe na photo na ye. Et ça la sans problème parce que nazape mutute ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateinga mingi même na babo kilo ba yaki na ndaku bateinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke zali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis à tout il a Fally. Il a fallu répondre d'être relation on a Fally. Relation on a Fally pour y Tanzanie. Merci site combo. Meilleur veut solution yam nzamba pambola yo nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie ngai na boloko Fally Ipupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko Fally Ipupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango to mona pe bato ebele na kati ya famille ba kufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate Ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili faut to eba ba réalité ni to okuta na ngona vie même nga moko na kufela pe bato na bande ko linga mingi na kepe na zumwa ko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza ba biloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete. Merci de koyam sinzama pambola yo. Oui, ma vie puis télévision Elenga Congo et Saliba Kangangai.
elengi ya Congo esali bakanga ngai te. Grand frère kulutu na biso Bubuli Yondela aza kulutu oyo adieba ngai penza bien te. Azwa pete ya kotala ngai te. Aye ko comprendre nga na retard que muto na ko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele. Nga na mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei. Mais tango cheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango. C'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango tuyaga place toza lokola tina te. Mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo. Elengi ya Congo na bana ko travailler na bango lelo te. Na expliquer bien boyeba. So continue na kati elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même si on a la voix du peuple au mona yango. Naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango. C'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai si tu wana eza mieux placé à ko protéger ngai. Mukolo si tu wana eza très simbele nga pro. Alobagate abatama na sima caméra na mukolo ta loba. Mais loko esepeli singa pande ko na tali ba sacrifice na sala na site na ye. Ndeko ngai ne nazabwe nazana kingasani ya suka. Na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne. Soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai. Pona zala ona za lelo na supporter ba punition ebele. Na supporter ba passe ebele. Elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te. Eza façon na nga na sala ka musala. Mutu mususu azoloba keze elengi ya Congo po eleka na chaîne na yete. Soki eleka na chaîne ene muta gagner ba vie wana, aningaka tenir mo wana te. Oko remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka. Ya mitakalisation, ya ba problème à mabala, ya ba problème ba comédien. To loba yango na ba site nyonso. Soko moni liso za d'accord na ngati na makamna loba, supprimer ba vidéo nyonso. Il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans passés. C'est-à-dire, Elengia Congo a kangi singaïté, et ça musala na ngaïnde, Elengia Congo, tanga moni, ba bois kinga na podium, Elengia Congo a talité, muto bako bois kaebo ete na c'est ça piscine, tu es à l'ici ba betesta. Donc, ndeko yoka problème ngo ezala kindenge nini. Ndene expliquer ki Elengia Congo, Elengia Congo za na problème même yope mukoloko ya, okotuna nga ba question moko polémique. Ozomona lelo ko kosele lenya Congo tele pe ko sala yo mais to mona ki très simbelenga telema ki palobaki pona ko kanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda ayebi place to uti ayebi place to bandi ngai ezana ba site ebele ya minene bozana ngona mboko yo bayebi place ngana lala kate mais kombo na ngai etongisi bango ba mapangu kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika ngana lala te bayebi esika na vanda kate Ozolanda. C'est-à-dire, Internet, il y a mieux placé à soutenir Ngai pour qu'on appelle à soutenir Gabango. Merci beaucoup. Nous allons pas me l'élenguer à Congo. Merci. Tozi, question mon côté. Attendez un peu. Moi, c'est Patrick Nassibichi d'Orange. André Boubou TV. Question langue Zali Boulté à Kanda. Question langue Zali. Relation dans Yuri Kalenga, Ndeko Patrick Atunagi pour Kaneli, Fali na Bouboul na Poto. Merci beaucoup. Na répondre pour la relation dans Yuri Kalenga. Oyaza boxer, asala kapé fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box. Ndenge mutuna mutazana titre pe fonctionne aye. Ngai naza artiste et comédien fonctionne ngai. To mona ka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi. Papa lingaka musique mingi. Papa lingaka sport mingi. Ngai pe naza na ba fan ebele, même na ba famille politique, même na ba boxeur, même na ba joueur, naza na ba fan ebele. Naza na ba fan même ya ba combattant, aza combattant mais aza fan nangai. Aza boxeur, aza fan nangai. Yuri avant na poto, ngana vandaka awa. Ndenge ka bino bobetaka masolo na ye, ndenge pe na betaka masolo na ye. To yebani kaka na musika lokola, ndenge totalaka bango ndenge pe atalaka ngai. C'est-à-dire ngana Yuri Kalenga, toza na relation mon côté, nazo reconnaître kaka lokola mwana mboka na mboka Congo.
makambo ya fingaki makambo ya lobaki naza na bafan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye na boketu pa lobaki na ebite so botalaki yango boketu pa silika kitango yoki bakangi lite ya kanda c'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimaki na ndenge na ye mususu tango yoki bakangi lite ya kanda afukami ya bondeli mususu tango yoki bakangi lite ya kanda akoti na ba publication a publier mususu akoki pe ko supporter yango te alobi ngana bino to ko sila na lelo nde moni ba réaction na ye ngana yuri toza na relation moko te totala na kana musika. Merci. Est-ce que vous avez invité un concert à Fali? Oui, effectivement. Muto bazobenga. Merci Ndeko Christian. Muto bazobenga. Bandeko, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout ça musala bandeko. A commis une invitation, il y a libella na libella. Et si kayo qui était artiste na zo presté, a gozanga te ko ya place wana pona ko soutenir artiste na ye. Côté wana na ko simba yango penza ebele belé te parce que il y a des questions où ils ont créé lisusu ba polémique ba tiraillement nenga na lobaki ete il y a des questions où to ko lobango na be mission en privé pona ko pesa éclaircissement na likambo yango. Parce que semaine tozo banda et ça déjà semaine tozo démarrer musala. Merci beaucoup. Merci Ndeko atunaki soki nazui ata appel moko ya falite ba appel ezalaki tellement ebele téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te po mokangami ba pesa ga téléphone te téléphone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya ko vérifier ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba benga kingai. Merci beaucoup. Natuni ba comédien oyo ba travaillaki ezaka pamba boito il y avait un problème oyo ils ont moko. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete pona yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Bayembi to pe bakulutu bazolo babwe mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba fete lobaka soki moninga azui sepela. Ndengo ko sepela na lipamboli ya lite ya kanda ndenge pe nzambe akopambola yo lobi. Ngai na ndimaka te. Kena koko zala o naza lelo. Ngana yebaka ke naza accompagnateur, naza ko accompagner pasteur de la foi po ya koma na succès. Na se limitaka na se limité. Na yebi ke vi na ngeza ko accompagner mosala nzambo yo. Nzamba ko pambola nga d'une manière nde to lobaka d'une autre. Nzamba yebaki ndenge ni akopambola ngai. Mais si bitima kaka ninga na bane ko soutenir ye. Pona sepela kino na lipamboli na ye. Parce que c'est mon papa, c'est mon vieux. O to beti na yeba rompwenga ba makolotine Gilles. To katisa na yeba maya Sainte-Thérèse na ba boîte na ba 20h na ba 21h. Ngana yeba ka na sa ko accompagner succès bongi na ye. Lokola na bane ko soutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana ndo moni lelo nzamba futi ngai. Ngai naza na problème itena ba artiste comédien. Comédien nyonso aza ndeko na ngai. Même papa Rabi asa pembeni ngata na bandi théâtre na bane ko yeba ko lobate. C'est mon papa oh soki lelo nazo leka na be mission nazo s'exprimer boy. Yepe ayeda ngai. Azo ebisanga koto balobaka boy. Koto balobaka boy ete. Nako kamwa makasi soki lelo ba comédien baza na jalousie tope baza na kanda ya succès na ngai. Eloko eko kamwisanga makasi yango wana. Ozalaka pe na succès sila yo. Nzamba ko osala ke succès na yo ezonga. Mokileza mokila tour à tour. Ngai naza na problème tena ba comédien, tuna ba président Elombe, tuna ba président Masumu, tuna ANTPC Mobimba. Tangu nakuta na kana bango yaya za yaya, leki aza leki, mama za mama. Nazaka na problème tena mutu. Bango kutu ba yebisanga babi ah. Lité ya mwana malamu mais soka la télévision bilamba na rouge alataka.
ndete ezalaka na ba whisky na kati tika nzambe apambola bino. Merci. Voilà, nous avons ba question absolument qui tient à me pousser pour gagner temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça comme biotype. Adam Souzolo, merci. Voilà. On a beaucoup plus de questions par rapport à l'expérience. Oh, Lélo, au outil qu'on la prison. Parce que tu es un centre, il y a rééducation. Voilà. Batebele, bakota, ndenge, bakota, tant babimi, babimalo lenge moroboui. Côté expérience, oh yo, zui na kati ya prison, makambu, oh yo, moni, réalité, oh yo, moni na kati ya prison. Puis na kati ya prison, il y a des gens qui sont artistes et comédiens, babodi akati, baza na kati, éviter ça. Tokutanaki. Tokutana bango. Expérience nini yo zui na ndenge ya carrière na yo kokota prison na kobima. Et puis moral nini moi si na yo libota na yo bazalaki na motango yo kotaki prison likambo bayebelaki yo na yango te bamona kokoti prison ndenge na yeba beaucoup plus expérience. Merci. Voilà, bonjour presse. Bonjour Papa Tia Kanda. Je suis la loco maswa pour télévision. Voilà, question nanga ezabo. D'abord Nangambo ya ba comédien. Émission oyo qui notre frère Mike la Duchesse à Salaka intervention na yo nde elamusa makambo nyonso. Comme quoi ndengo tangaka ba komba ya ba groupe na ba président na bango na ba délit na ba comédie oyo Salaka wana. Et puis tout le monde a traité que ba sepelaki po yo comment il ko finga batu ko loba selon analyse oyo Salaka. Sikoyo question ngeza boy. Nengo zo banda musala no sika. Oko continuer kana ligne wana ya analyse forte na yo ou bien ozonga ndengo zalaka liboso parce que liti akanda liboso eza oya za lelote. Lelo kota na ba trop ba dire ya makasi. Donc si on attaque Moutou, tout le monde va déniler ce takai bango directement parce que déniler peut-être pour lui, il n'a pas voulu que Alain de la Marmonayo, il y a yebi peut-être non faux, mais tout le monde n'est pas comme lui. Quand il y a notre vieux Boubou Liondel. Ce qu'il y a un monde on a besoin que aux ongles la ligne, mais voilà ou bien OK n'a pas face. Bonjour merci beaucoup. Expérience na zui na prison. Na goko zanga te ko loba parce que na prison na kutana gina batu ebelo bakota boloko. Na kutana ki pe na bakulutu Jakindala. Nzamba pambola ye bisika bizwa miye. To vanda ki to solola ki na kutena Barnabé okolia mbuma. Na kutana ki pe na ye. Na moni ndenge bandeko na liepe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi pe mwa wese kote wana na super experience. Merci na ndeko Adam Siluzolo bango nyonso tokutanaki nzamba za nzambe a permettre boloko. Il faut toloba na nzambe merci. Même ngai naza nazonga lisuna ndeko ya kesu ya journaliste à Luanda na lobata na kulutu na ngai liondela merci parce que boloko oyo efongolinga makambo ebele. Elakisi ngai pe batuni na ko vana na bango na batuni na ko lia na bango. Ekoke kozala pe boloko te kozala pe poison. Ogaye kozala pe kufa moko boye na kufi pe histoire esili. Kasi question onde kwa Adam Siluzolo atuni tikana loba ete expérience ba montre ba lakisaka ngo boye na misute. Expérience na ko bana ko lakisa ngo moment likambu moko na moko ko bana ko se poser na vie na ngai nde na ko bana ko telisa batu ke non likambo na expérience nango likambo na expérience nango nazo kumisa pe nzambe po boloko na ngezalaki ya violité. Et bongo soki na violaki na violé kutu te mais tala ba réaction bandeko na ngai na bomite et bongo soki na bomaka et ngaki zala comment c'est que mutu nyo sa ngaka lo ba pena ye fois kufela kuna bandeko na ngai o comédie na ngebeti sa olibaku limbisa na lobi bien bandeko na ngai
y a ba comédien, y a ba famille, y a ba fan club balandaka biso. Soki comédie nanga ebet so libaku limbisa. Mais bandeko bandeko kanisa boloko eko perdre nga ba orientation tika na yo bosana. Bosana na yo. Na yesi quoi avec Fox. Na koti pe ba maison asika. Tata pambola bino. C'est Christelle, a une question par rapport. Non, biso toza ba comédien auto ye na musala ya ko analyser makambo. Soki actualité moko ye, moko na moko ko pesa point de vue na ye. Soki siko bolobi keto bana ko pesa point de vue te c'est que internet yango eza suna tina te. Wana nga ko vana nga na ndaku na komi na ko sala makambo mususu ou bien lelo avato sil sana ko lancer message soki actualité ye ko yana ko lukanga te pona ko loba mabe. Kambe bota makatu moment ndenge ndeko na biso artiste la Duchesse a bota ki likambu aye ko loba na télévision. Oui, kande ya lobaki. Biso pe to yeka ko accompagner maloba na ye. To yaki te pona ko finga to yaki te pona ko loba mabe. Mutu nyonso o ayebi nga ayebi ke aimé soka zoloba likambu aoloba na se ya comédie. Soka silisi comédie azalaka na makambu oyo te. Batunde bazo zwa biso na balolenge na bango noke na lolenge ya comédie. Na lolenge ya comédie tozana ba expression mususu avocat, magistrat, mokonzi akoka ko employé yango te. Mais biso na comédie ndenge toyebi ndenge tosalaka makambu na biso ya kosekisa. Tu as vu que moi on a employé un oboe na koloba ngoboe na kosela ngoboe na sens wana yango moni ke na remexa ki kulutu na ngai po prison wana fongolinga makambo ebele dès que na solo ngo ape to za rendez-vous na ye to zo ke ne pe ko lia komela. Question. Francis ouais, toujours. Kokangisa o bakangisa kinga ezalaki bezite. Ezalaki circonstance ya musala o tokutanaki nango babisika tokendaka ko prester. Na sens ya bongo ezalaki bezite nde esali ke nasala 9 jours na boloko. Merci beaucoup. Voilà, bande ba cameraman ba osanga signe que surtout ba ba DSLR que ba puis les autres s'ils déjà. Des photos citées Ken Diana. Bandeko ba osanga signe ba puis les autres clignoter. Tout ça vidéo à 3h du temps té. Donc la question quand il y a Ken pour Afuka Maki. Afuka Maki. Nani? Kevin, c'est bon. Ken Afuka Maki, à lobby, Simayo lobby. C'est bon. Afuka Maki. Merci beaucoup. L'été à Kanda, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Nzambe na yo pena la kisi grandeur qui osa Nzambe à makasi. Amen. Parce que libulo kotaki, ngamoko na yeba ki ndenge dossier zala kende, ezala ki vraiment dossier moko glissant. Parce que côté là, ndeko na biso Bouboul azalaki na besoin kan sorte mais na sepeli ndengo lobi Bouboul atikali toujours yaya na yo. En tout cas, esalinga plaisir à makasi. Alors l'été à Kanda souci nangeza ya koluka koyeba. Dossier na yo eboti ba dossier mususu. Okotaki prison obimi. Tomoni awa pe ndeko no Kisinjora ba porter lisusu plainte. Après yo Kisinjora na minute ndenge to so la mbila azoluki à la mort. Yo déjà comme pire petit ya Bouboul Liondela. Okolo banini pona procès à Kisinjora ndenge mbila azoluka makasi. Dossier à Kisinjora. Pour Milia Fali, moi ba mavuang. Merci beaucoup ndeko Ken Piana. Kevin nani. Ah to bana Kevin hein. Bon Kevin. Question tuni eza très kitoko eza très capital. Ngai naza membre na NTPC. Et pas ya président Masumu na sadera ndenge muto sakenda ko sadere na ba norme o esengeli kombo na ngai ezali kuna na kati ya association. Naza mieux placé ya ko remercier association bisika nyonso na ko kende. Merci na ANTPC na musala bosalaki ko soutenir artiste. Eza facilité to mona pe artiste belé bazwa ba problème na ba famille
akufeli mwana akufeli ndeko batinda ata secrétaire ya pamba ote mais nga batindelaki nga secrétaire permanent oxygène oyo azalaki na ngai permanent na cachot chaque jour pe kino na prison ya Makala wana baza batu oyo ya koremercie na kati ya motema po na biso bacomédien baza ebele mais mama na biso papa na biso libumu na biso esika nyonso bacomédien tovandaka eza ANTPC bacomédien bakoko boya yo mais soki ANTPC boyo te yeba koza kaka mwana na kati ya ndako problème ekoko ya bacomédien ata baye te ANTPC akos'impose tant que yo za membre na kati ya association ya ngwana Monique secrétaire azaki wana tangu secrétaire aza wana papa oxygène aza ko représenter gouvernement mobimba ya ANTPC. Merci ndeko Kevin abanzi oyoki na remercier bango déjà na oyoko zoka langage na ngai te naza reconnaissant na ANTPC po batindaki pe na contribution na bango enveloppe ya ANTPC elandaki ngai pe wana merci na ANTPC mobimba nzamba pambola bino comédien mususu akoko négliger nga mais ANTPC akoko négliger nga te tant que membre Sokoda pe akoko négliger nga te tant que membre na kati ya Sokoda. Merci beaucoup. Merci ndeko Ken Piana makambu ya Venjora nazoyo kangoka na ba téléphone nazoyo kangoka na epa batu la main noire il avait déjà répondu non pona main noire nga nazaka na nga na problème na mutute soko tchelaki nga main noire a etalio na vie na yo ngai nazalaka na football moko te na kumisaka naza mwana mboka bale nyonso eze ya ngai nazalaka na parti politique moko te nyonso eze ya ngai tant que mwana mboka nayebi na nga na likamu na ngai main noire ata moko na kati eza te ngai na conscience na ngai po naza na nga na problème na mutu te bongo main noire yango ekouta wapi oyo atiaki main noire ye na nzambe na ye oyo akotelaki ngai kimutema mabe akotaki nsoki ye na nzambe na ye bino moko bomoni nde bandeko baye ko se présenter elobi nango Keni na confirmer nzambe no za makala po bakeni baza baleki ozomona oh bakeni baza baleki bakeni baza baleki soigner langage merci dala na mandefu na tiko za leki voilà tu as gagné ta pour la Kisinjora je pense que vous avez répondu pour la Kisinjora bon Venjora nalandela makambu na yo po bino pe bolandelaki ya ngai nazonga natala lisuba video bien naza na numéro avec Bouboul tozokoma na air nyonso ye pazo bipenga nga pe nazo bipe tozo solola nakobenga vie nayeba ndenge ni tokoko sala lisusu pona Venjora tosengele bolimbisi kulutu tozaba na mboka talaka neti nga lite ya kanda batu babane ko s'attendre que lite ya lelo azoya ko panza azoya ko loba mabe mais na lobi tozaba na mboka nyonso to tchana se ya Denis pe merci na yo nengo soutenir kingai te bilamba na ngai eza sacré soki bango batu basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango wana amona batu batiaka polémique eza bacaméraman olingi otia polémique na Denis Lesi bon toyokana s'il vous plaît eza conférence de presse to respecter logique ya conférence de presse s'il vous plaît to respecter logique ya conférence de presse oyebi mbunda soki ekomi elengi ezokende na kotoboka auti prison to cité awa merci na bandeko nyonso ya presse. Déjà semaine prochaine, le Golté Akanda Azo Banda émission. Super Pro 243, Vox Congo, Bane Papa Moko et Analegi, comme j'ai dit toujours. Merci Naba Oyo Bolandi, conférence de presse Oyo en exclusivité. Oyo Pasteur Lité Akanda a prometté émission Lelo Azaki Namarama Loba. Après avoir Kokangaye
après 9 mois d'arrestation oyo M. Bouboulou Yondela a porté contre le pasteur Lité à Kanda vu propos il y a pasteur Lité à Kanda zalaka bien na concert après concert ya fali pour pas oye azalaki menacé et on suscita qui m'a belé parquet et prison à Makala et puis Dieu a fait grâce que Lité à Kanda Abimaki déjà ça fait aujourd'hui déjà plus de 5 jours je crois et puis après maintenant qui biso a la conférence de presse oyo qu'est-ce qui s'est passé réellement compte tenu mam Oning Zalaki et puis à promettre presse nini donc sur ce Bolandi Naboké Bignos Bolandi pe Ken Piana par rapport Kaka impressionné par rapport à ma royalité à Canada donc ainsi va la vie Lité à Canada Bimi. Là, c'est Isaac Béron à soigner parce que la prison à Makala, il y a un centre de rééducation. Il y a un centre de rééducation. Quelque part, à reconnaître Mamabé Naye, Isaac qui n'a avant, alors ça, on a système. Oh, il y a bien, on continue parce que carrière, ça dans le Moulaï, tu as plusieurs Makala, ceux qui ont Bakangi, la facette, soit à quoi ils sont à Mati Makasi. Ce que tu as évité, il était à Canon Makasi, tu as recouvert. Donc, ce que ça a un éthique à l'endroit. Mais quant à moi, je tiens à remercier Bignos Bolandi émission Bignos Bolandara émission Naboké Bignos Bignos Boza Babonus pour 243 soit Vox Congo on a moni déjà le patron Gimbo les doyens de tous les caméramans. Merci Nabino Nyonso. Merci aussi à toi mon frère Olivier Ngala na Dallas Lelo na Kin Olivier Ngala ya Dallas il y a eu l'autre mais États-Unis Amérique Lelo na Kin. Bon séjour à toi mon frère. Je tiens aussi à remercier mon frère le prophète Abakouk Ndozi dans Ngola amigo Spirinto Santo Botena et puis Serge Konga. Merci vraiment Tokutani Malayasima.